affaire au master et premier en autre les casiko tout ce comme akele na au prison ba tubakoti ba panzi ba salignon so en fait le roi tozana a yoza prisonnier moko outi kuna o éclaircir biso na ba problème o nyon c'est autre sala makuna ah ya ni événement autre sala makuna so mobilité o dai événement bandi biso na 3 ans kuna pongi donc la pongi do toka kama kelele elle a pavillon 7 batu ba buka makelele bobima boya ce que biso beto mama ko to alibe to lamuki na pongi total bena maduso bena ko batu bena ba bima ah biso beto bando buka to buki no premier gré to buki no premier gré to buki deuxième gré to buki na porte centrale o ya centrale coach abiso mama to ko me ko to kutena batu pavillon 11 ba uti likolo bazo ya kitu baba utare baba zalaka pa lamba bazo ya kita na pavillon de to sangani ko me to kota couleur ya 10 poto bima to ke pavillon uti poto zo ko entraîner biso ya bima ce to moni ko kuna ba moto ko mo betama baba mbaba ndika na ba mi bandika et ils exploser le ko la bombe donc c'est la première fois na moni loko ana le veneme salami kuna tito bimi totawe basoda mwana tsi bango to batandami be ba machete na maboko bakangi bakitenga rouge na mutu bobima prije sili kabila saka na biso kabila linga mo biso banani bobima bokende mutausimba bino azate mutausimba police so abeti masasi bamba sasi ebeta tendika police badaye babomi bana mura o babomi ndete o baboma détenu o te babomi nde basoda baonde badaye siko biso ba auto sauver to komi na palais to ngande na komi na palais boye donc sengo dana ke mona sumwa sinanga na mwana nga pona kota kuna tonde na bina concentré yo mapena donc c'est combien les années comme donc so mina lo bagene tina ke na banindi bena beti 5 ans donc normalement ndenge au lobby na biso eza vraiment bato ya mwana ntemi mutuba e ko sala attaque wana bato ya mwana ntemi nde ba ko sala mwana ntemi vraiment aumela aume do yende pena l'accès gende tite ya guerrier baikina minduki te macheti kaka tramotina pena mutu carré bakitenda rouge na mutu bango to ba pine pelami ti bisonyo salto sali to bimi do mwana ti edika penda alibanda Frank Dongo alibanda o nani o muto nini bakanga bandikala ezo panzami ya donc c'est vrai que bo posant nyonso position tigali vide donc na kati ya position soko moni mutu seke bembe soko moni mutu na kati ya position seke bembe ni mutu bato nyonso kabila kanga ba alibanda bato tout ba alibanda donc na mission de biso to alibanda na mi libérer mais kabila muta libérer te ngamo na mi libérer. En tout cas, merci mon frère l'information. Mukiri rande yo kisiko yo, marambo yo le kasiko.